Gentini Ngobila Mbaka oyo akomaka gouverneur ya ville ya Kinshasa. Donc depuis le 10 avril 2019 nde azwa bokondi ya Engumba mokondi Kinshasa ezali bongo capitale ya République démocratique du Congo. Kinshasa Brazzaville na pesi bino mbote diaspora na pesi bino mbote bisika nyonso bozwi libaku ya kolanda émission na bino likanisi ezali émission oyo ezali bongo na disposition ya population pas seulement quinoise mais partout oyo bakobenga biso tokozala pona kolakisa makanisi pona koyokisa na bakonzi makanisi ya peuple congolais. Lelo tokolobela bongo bilan ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila Mbaka. Qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas fait sur le plan positif et négatif. Et nous aurons bel et bien réflexion nyonso makanisi ya lolenge nyonso. Kasi pour rappel, tu te rappelles que la fois passée tolobelanga bongo sujet na biso ya likanisi ezalaka bongo ya kolobela première ministre. Donc depuis Congo ezala Congo mbala liboso mwana mwasi azwa bokondi donc azwa baton ya commandement ya gouverneur République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes bel et bien alimentés. Nassé à saut de mouton, il y a des bonhommes pour na kozwa makanisi ya ba congolais nyonso. Vous nous avez appelé la fois passée et ça ne comment pratiquer la kibiso message pour na kolobaka. Voilà, premier ministre moi César Malamu mingi kasi esengeli asala attention na bato bakamba kina ye la fois passée. Wana ezali bongo likanisi ndeko moko komela kibiso. Pe mama moko benga kibiso na kan lufungula pour na kolobaka mama premier ministre atala ka ya ba maman veuve ya ba basi ya ba soldat ya ba policier bango pe bazali na ba kamoko très difficile. Voilà tokozwa likanisi ya ba congolais ndenge na yebisa kino tozali bongo na se ya saut de mouton na commune ya limité saut de mouton il y a des bonhommes communément appelés saut de mouton il y a des bonhommes donc premier saut de mouton. Voilà tokozwa likanisi ya bandeko oyo bazali awa on a koyebisa biso. Voilà, bonjour ndeko. Bonjour maman. Pesa biso kombo nao? Kombo nanga tumambia kolai. Bilan nini oyo kopesa gouverneur ya ville Gentini Ngobila nini asali na nini asalite? Est-ce que bilan na ye ezali positif ou négatif? Pour asali déjà 5 ans lelo 5 ans na 8 jours. Eza négatif. OK, na nini? Na nyoso. Ezaka tomona ba poubelle belé, bato bazolia bien te. Omona ba maka mususu ezotambola pensa bien te. Wana nyoso wana ezaka pona Gentini. C'est-à-dire ye pona ye tobengani ye pardon tobengani ye. Akende libela azonga lisuste. Bilan ya gouverneur na biso Gentini Ngobila Mbaka est largement négatif. Pourquoi? Tala nanu boulevard ya munene lokola boulevard Lumumba yangoyo. Aho toza pembeni ya boulevard yangoyo. Boulevard bakombola kango te salité. Donc Kinshasa ayele biso projet ya kina bopetu. Maintenant présentement toza na kina bopetu te tokomi na kina salité. Donc salité eleki makasi et Dédé aza na contrôle te. Ba service ya renseignement. Batu ya bazokanga batu ba moto o bazobenga bango ba agent de transport. Batu wana baza na ordre de mission te. Bazo tracasser peuple et Dédé madame. Bazo zo ba 500 à chaque moto. Bazo texte bango ba jeton. Mbongo wana toyebite ezokende wapi? Mais tala Kinshasa yango mobimba salité partout mais mbongo nekoki kosunga soki ekotaka na kesa l'État. Donc bilan ya Gentini quelque soit achele biso ba lampadaire na babalabala wa achele biso wazomi kumisa ke alobi ke no tolanda ke na ba media alobi bilan na ye eza positif mais pour na biso peuple biso ba kinois asaleli biso eloko te. Voilà, merci beaucoup. Ndeko alobi que bilan ya Gentini Ngobila négatif. Quand même il reconnaît que batiela bango ba lampadaire na Kinshasa na nzela oyo. Voilà, nous sommes en train de poursuivre. Bonjour Ndeko. Bonjour maman. Comment nani papa? Berger Béa. OK, merci Berger Béa à Berger azan musala nzambe. Je pense que yé a ko réfléchir na invité lo lenge nini opesa biso bilan ya gouverneur ya ville Gentini Ngobila Mbaka. Ona Gentini Ngobila azana oya sali ya malamu mais ebele eza ya mabe. Na sens nini? Au monde bayela ki biso balobi taxe de stationnement. Balobi que taxe de stationnement eko sunga ba montar
batongela ba montard ba arrêt netia ozana arrêt est-ce que au moins tozana tantawa non et tonga miteta la salité biso ba montard toteka ke lokote metala ba chercher biloko nyonso mais biso toza obligé ya chef du quartier na ba policier ba ko bengana biso pona salité biso moto comme ko zo charge ya ko kombo la place ko bongisa à part oya tonga na 13e rue na o tonga na quartier 3 na Kingasani. Non, on a tant de soucis à une station de stationnement. Mais quand même, ils ont quand même station. Mais les stations ont mis balai, mais par jour, combien de millions ils ont quota? Combien de motocyclistes dans la ville qui chassent ça? Mais ils ont ça langoté. Et puis, Dédé, autorisation de transport. Na lo lenge bazo kangilango eza lo lenge o eza njantini kobila na gouvernement provincial ba échoué na c'est na gouvernement provincial o yesika oyo o Félix azochela mutem nyonso zéro ba échoué kaka po ba ye ba ina idéologie ya jantini kobila ya kala po lelo mukanda autorisation de transport c'est bimi tozo somba ngo $10 autorisation de transport $10 fiche de enregistrement $10 ba bimisi lisu mususu troisième mukanda to somba ngo lisu $5 si ba burgomestre sika ba yeso to ko somba mikanda ko na $50 moto ko tsa combien OK so ba kangyo na la police na ba bureau de mutuka ba sengo 20 000, 30 000, 50 000, mais moto 100 000 francs. Ok. Moto, ça combien par jour? Pour okay. 100 000 francs dans la police. En tout cas, merci. Et comme un message comme pas naïe, attends la bataille changer. Merci beaucoup. Nous sommes là en train de poursuivre. Nous ne disons rien. Nous avons recruté juste l'Ikanissi, la population quinoise. Nous sommes là en train de faire notre travail. Nous sommes là en train de poursuivre. Nous allons procéder. Voilà, ok. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Ok, voilà, et ça émission l'Ikanissi. Awa tozo tunaka moi motuna moko. Soko pesa biso bilan ya gouverneur ya ville ya Kinshasa, Gentini Ngobila. Pona yo a travailler malamu, toi a travailler mabe. C'est pas travailler malamu, et bisi so na nini, c'est pas travailler mabe, et bisi so na nini. Maman. Bon, on a Gentini Ngobila gouverneur na biso. A travailler mais à travailler bien. OK. Parce que ce total l'environnement est un problème ma casse l'environnement pena non ba terrasse za coucher mbula soke beti batu batondi donc banda ke koti ba mai à part ça kini bopeto o bango balobaki kini bopeto donc jusque là tout monde a kini bopeto tout monde a ngote donc comme kini bo salité donc on a Gentini Ngobila pena na monanga oyas na epte ba mususu mais on a bopeto pena na environnement ya Kinshasa en tout cas et loko moka malunga basali na gouverneur wa onga na moni izati. OK, merci beaucoup. De quoi lobby amoni et loko gouverneur a salité. Tozali bongo ko progresser. Bonjour papa. Bonjour papa, c'est émission l'Ikanissi. Tozo l'Ikanissi non par rapport à la gouvernance, que gérance ya Enguma Mokonzi Kinshasa. Gouverneur Gentini Ngobila sali 5 ans. Kala mingité bazo nommé ba gouverneur, bazo voter ba gouverneur. Bon ayo bilan ya Gentini Ngobila ça positif ou négatif? Ah, dans le négatif. Yo zo mona mboka salité te. Ah, maman. Et si lo ba mingité te lo ba papa eza l'Ikanissi na yo. Tala nani mboka nege zali. Est-ce que wana ba vraiment gouverneur? Mais tokoloba nini oyo akoya aya kobongisela biso mboka twana mpe tona posa babongisa twana posa ya misala tozwa misala ye mama gumela. Bon, merci beaucoup tozo continuer kozwa makanisi ya population congolaise. Bonjour Ndeko. Bonjour maman. Comment nani? Comment na Sylvain? Oh Ndeko Sylvain. OK, ozana Kinshasa. Ozana Kinshasa. Depuis quand ozana Kinshasa? Bana 2011. OK, voilà 2011. Mais Gentini Ngobila azana Kinshasa depuis 2019 akoma gouverneur ya Kinshasa. Bilan na ena musala o ya sali na Kinshasa. Eza malamu to eza mabe. Ce peza mabe o ebisi so mabe na nini? Ce peza malamu ebisi so malamu na nini? Tozo likanisi na yo. Malamu eza mabe peza li par rapport à ba misala. Banana malamu kasi. Malamu eza nini? Malamu eza. Ko to mona mwamboka ekene bien. Mais siko tala biso ba jeune oleto zala na misala. Misala eza te to ta misala. Ya souci na biso eza ka mboka po ebonga. Mboka soki ebongi seke ba jeune nyonso ba zwa misala. Voilà, merci beaucoup. Ndeko Lobi, yé pona eza par rapport ya misala. Voilà, bonjour mon frère.
Bonjour, merci. Voilà, c'est l'émission Likanisi. Je sais que vous êtes au téléphone, mais nous sommes en train de prendre le point de vue. Ok, merci. Le point de vue de tous les Quinois par rapport à la gérance, mais à la gouvernance du gouverneur Gentini. Il a fait 5 ans et 8 jours aujourd'hui. Et quel est le bilan? C'est positif ou négatif? Juste cette. Donc, négatif ou positif? Son bilan est largement négatif. Il n'a pas été à la hauteur. Ok, en quoi? Déjà, son projet phare, qui était le projet Kinbopeto, pour moi, c'est carrément un échec. On peut carrément voir dans toutes les communes, dans les avenirs, le projet n'a pas vraiment été une réussite. Et je pense que Kinbopeto, c'est un projet qui a été fait uniquement pour la commune de Gombe, apparemment. Mais même dans la commune de la Gombe, ce n'est pas toujours réussi. On peut voir partout il y a des déchets. Ce n'est pas vraiment. Le projet n'a pas vraiment été à la hauteur. Merci beaucoup. Pour mon frère, le bilan était pour lui était largement négatif. Nous allons continuer. Nous avançons. Mon frère est là. Il va dire un mot à Kolobamwa Likanisinae. Bonjour Ndeko. Bonjour. Comment nani? Comment nanga Patrick? Ok Ndeko Patrick. Émission Nabiso Likanisi. Les autres ont un sujet à Kolobela bilan. Il y a gouverneur Gentini Ngobila Mbaka. Pour nayo à travailler malam ou à travailler ma bé. Bon. Ndeko Nabiso. Merci d'abord pour la parole. Ndeko Nabiso Gentini Ngobila. Asala qui premièrement nous makamoko boya bien mais na suka na ye ayeko bebisa. OK. Et ce que otala ki malamu même population ba débuta qui est akomaki lisusu na crédibilité te. OK. Ouais. Et là on moko yeko sepelisa biso ezaki ndenge ba réhabilité ni marché central. Et ça libiso vraiment malamu makasi. OK. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Leronabiso, yé bilan, appelle si bongo bilan na yé. Voilà. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman balinga kolo baten zo rane basi bazu primature. Mais balingi kolo baten to éviter ceux qui le parole là misa les athées. Mais quand on est en train de tendre le micro, elle refuse de parler. Voilà, nous avons notre bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Merci. Ah, c'est l'émission Likanisi. Likanisi, vous parlez de quoi? Ouais, notre sujet aujourd'hui, je vous explique. Nous parlons du bilan de Gentini Ngobila Mbaka qui est gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Le bilan est-il positif ou négatif? Pour moi, je ne dirais pas que c'est positif ou négatif. Mais ce qu'on voit sur le terrain, pour moi, personnellement, il a travaillé quand même, selon son niveau. Okay. On l'applaudit, on le félicite, mais bon. Voilà, je m'arrête là. Voulez-vous encore le revoir pour le prochain mandat? Pour le prochain mandat, je m'aimerais qu'il se mette d'abord à côté, pour que quelqu'un d'autre puisse prendre les relèves. Ok. Voilà. Merci beaucoup. C'est quelle chaîne? C'est Original TV. Ça passe aujourd'hui? Oui, aujourd'hui même le soir. Merci beaucoup, merci. Voilà, Tozuli Kanisiandeko, Yeponaye Arabi Gentini a travaillé parce qu'Azaka Ramutu, il a travaillé selon lui et il a aussi fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais pour le prochain mandat, le prochain quinquennat, Alingi Azala Pembeni, pour que Motomo Soussou Azwa relève, Yépe a observé. Bonjour Ndeko. Comment on a? Kabose. Ndeko Kabose. Kabose Ozana Kishasa. Oui, mais Gentini Ngobila. Azana. Mais oui, mais quand même comme on a. Ok. Ndeko Kabose. Ayebi Gentini Ngobila Aza gouverneur ya Kinshasa. Place Tozali et Maman Kondi Kinshasa Aza gouverneur. Oyebi Moussala Salara. Et Moussala Salara. Voilà, notre frère connaît Gentini Ngobila, mais il ne sait pas qu'est-ce que Gentini Ngobila fait. Nous sommes dans la rue, comprenez l'ambiance, c'est l'embouteillage, l'engouement, Batbazo Kene Misala, Batbazo Kene Baklas. Voilà, nous avons un frère ici. Bonjour Ndeko. Bonjour. Comment Nani? Christian. Ndeko Christian. Voilà, émission Likanisi. Le sujet d'ambition Zali, toujours le bongo bilan. Il y a gouverneur, il y a ville, province, il y a Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. Bilan Zaki positif, non négatif.
Bon, pour l'anga, c'est négatif pour jusque-là, tout le monde a salité dans le mot. À ta place de télémer à salité dans ma casse. Ok. Donc, yo pour yo n'enga travailler parce que salité. Salité dans la moka. Ok. On est à l'ikanisi yandeko. Nous ne faisons que notre travail. On a toujours à l'ikanisi la population quinoise. Bonjour madame. Bonjour maman. Maman bonjour. Ok madame bonjour. Les dames n'aiment pas parler. Mais en tout cas, tu as évité ceux qui vont passer au bureau. Mais les dames n'aiment pas parler, elles n'aiment pas, elles ont peur en fait. Parce que j'ai toujours dit que la femme a ça être mon corps très 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 faible. Bonjour maman. Maman bonjour, et ça émission Likanisi. Gentini Ngobila Aza gouverneur il y a Kinshasa. Ça fait 5 ans. Moussala Sali na 5 ans old. Et ça malamu mutu ya mabe. Na misala o Ngobila Sali. Sali ka malamu. Asa misala malamu. OK, merci beaucoup. Bona maman, hein? Malamu parce que kimia ezali. Kimia ezali malgré ata bato bazoloba ke boye na boye. Boye na boye wana eza te question ki ovandi boye nde okozwa te. Voilà. Malamu kosala nde ozwi nde kimia yango. OK, merci beaucoup maman. Maman Lobi bilan ya Gentini Ngobila Eza très bien. Bonjour papa. Bonjour maman. Voilà Eza émission Likanisi. Émission Likanisi le tozo lobela sujet ya bilan, ya gouverneur, ya ville province ya Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. Bilan na Eza positif, to Eza négatif. Bilan eza négatif. OK, sur tala mbuka ndenge comme. OK. Ngana koli na Léopoldville, tala mbuka comme tala. Ngana koli boy. Salongo oyo ezalaki boy. Hein? Bilan vraiment, moi je suis côté bilan zate. Mbuka busoto moi été. Moi j'ai grandi ici, ngana koliawa na mbuka oyo. Après d'avoir vu pouvoir, ngana koliawa. Salité l'équipe, mbuka nyonso salité. Solo moi été. Lobi na matibis. Na matibis ça 17e rue na 1000 francs. OK. On a comme na ville 2000 francs. OK. Hein? 2000 francs. C'est grave. Bon, aller-retour, c'est combien par jour? OK. Ça ne va pas. Bilan, vraiment, il est zéro. Il est à zéro. Merci beaucoup, papa. Papa, bilan, il est vraiment zéro. Il y a le Béliming, dans le secteur, il y a propriété. Dans le secteur, il y a transport. Parce que tu as remarqué ce qui est vrai. Bah chauffeur ni on s'en tarif naïe mais chacun aussi a une raison ni o a teli tarif naïe parce que surtout ni chauffeur au mutu na pona ni o matisi a peut sa raison naïe on le ba mikanda et loko boye bakangaka donc chacun donnera une raison pour laquelle a tie prix naïe taxe naïe na transport. Alors nous allons continuer. Bonjour mon frère. Bonjour. Voilà, c'est l'émission Likanisi. Nous sommes là avec le sujet Tolo Belabongo bilan. Il y a gouverneur, il y a ville Gentini Ngobila Mbaka. Bilan est positif ou négatif? Ah, vraiment. On a bilan moi à Gentini est négatif. OK. En quoi? Tout le monde a salité les lots presque partout. Partout presque. Oui, il mettait au débarras c'était un peu du cœur. Il y a par ici, par là, il y a quelque chose de détendre quoi. Mais là, il mettait comme un solo. Comme le coup de l'obate. Il colle le coup. N'habitez soit qu'il a, soit qu'il a. C'est là où vraiment le message a échoué. On a compris que puis l'autre informateur au bac non, ballon lié. Ballon lié, j'ai comme on dit comme c'est les Congo qui gagnent. On ne sait pas vraiment quoi faire. Même monsieur le président a mis un peu pour voir plus à ce qui concerne le gouverneur à Kinshasa. OK. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, nous étions en train de dire que nous sommes à Limité, dans la commune de Limité. Nasi asso de mouton et des bonhommes. Toza toujours au Koba, na sujet na biso ya koyeba. Toza li bon ko sala bilan, ya gouverneur, ya ville, province ya Kinshasa, o ezali bon au capitale ya République démocratique du Congo, en la personne de Gentini Ngobila Mbaka. Et qu'est-ce qu'il a fait de bon? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Voilà, nous continuons. Bonjour papa. Bonjour.
Bonjour papa. Bonjour. Ok, merci beaucoup. Papa dit qu'il n'aime pas la télé. Alingaka vraiment écran T. Voilà, nous allons continuer. Bonjour mon frère. Voilà, c'est l'émission Likanisi. Ah, tu as dit pour Kolobela. Si j'ai l'ambition d'aller Kolobela, bilan, il y a gouverneur Jantini Ngobila Mbaka. Pour na yo bilan, na est positif ou négatif? Ah, on va à Kinshasa. Voilà, mon frère a lobby avant et l'euro malgré que avant Dakar na Kinshasa, tu as dit pour continuer Kolobela. Voilà, on a mis sur Azawa. Alingui a placé un mot par rapport il y a gérance. Bonjour mon frère. Par rapport il y a gérance topé gouvernance il y a Jantini Ngobila Mbaka bilan na e eza positif to négatif na lolenga kabi akami Kinshasa ya positif na nini ndenge biso de totambola na mboka na eke bien ti ndenge biso un an biso to déclarer na nini un an to déclarer nini mambo ba police na roulage ata za na mikanda to telemi bien ba kanga biso pamba ça les voter opani ba kanga to pamba le ba futo lo bela ba futo opani aka ma. Merci beaucoup mon frère. Merci. Voilà maman le papa lobby. Bon, je n'ai pas tellement compris. Il a dit que bilan est positif, mais il a posé trois problèmes. Voilà, on continue. Bonjour mon frère. Et ça pour émission Likanisi. Vous avez bon kolobela bilan il y a Jantini Ngobila Mbaka. Bilan est selon eux, est négatif ou positif? Moi, je peux dire que la bilan Jantini Ngobila Mbaka na moni salé l'autre. OK. Na moni vraiment salé l'autre parce que sokotali ba place mususu bango ba okende. Na ba place au moment zokoma mais bazomona ba bénéfice oyo ezosala na ba pays ya bato misusu. Mais pas na biso moko ba ko sala ngote pour ndio. C'est que basa na ba bonne foi te que no basala makapa bala pe na mbona. OK. Donc elo na kosenga na chef de l'état ameka kotale la biso batu ya malamu oyo que no ba kosala na souci ya patriote. Ba kosala na souci que no ba bongisa biso mboka. Parce que lobby Congo lobby eza biso. Bango déjà ba finir mission na bango na mabele oyo. Biso ndem to reçoit relève. Parce que ceux qui to reçoit relève bango ezala na ba état oyo te. Donc to luka mutu akozala na posa ya jeunesse lobby. Jeunesse congolaise ya kukufa vraiment. Merci beaucoup mon frère à lobby Jantini Ngobila. Bilan na epo na ye ezala ki bongo négatif. Bonjour papa. Eza émission Likanisi. Ah tozo bongo Likanisi par rapport il y a gouvernance il y a Jantini Ngobila Mbaka. Wa sali bongo 5 ans aujourd'hui et 8 jours. Na gouvernance étant gouverneur il y a ville province à Kinshasa. Alors bilan na eza positif ou négatif? Bon, c'est sali au monde en des villes ezali en tout cas ça moi passe. Sengali prendre pe leçon na ba bazwa na sima au monde en des mutinga saki musali boso bango bato ba na sima ba changer pe comme modèle ya kosa musala parce que ville ezozonga sima mingi par rapport à la ville mususu otoza au monde. OK. Merci beaucoup papa. Voilà papa lobby ezaki moi positif, moi négatif. Voilà bonjour maman. Maman, toza bongo émission Likanisi pour ça moi moké. Voilà to solo là. Oyebi Jantini Ngobila. Oyebi Ngobila te. Oyebi Ngobila te. Oyebi gouverneur na biso Mama sunga biso. Mama sunga biso. Te hôtel maté avani na ekaka. Te yoko tala na hôtel yolo baka mona kante bana. Yebisa biso kaka Jantini Ngobila asali musama malamu to mabe. Ngai biloko wana na loba na lobaka muke ba yoka ba mona elongi te ba yoka kaka. Voilà maman. Maman Hyper, bonjour maman. Oui, merci beaucoup. Et cette émission Likanisi. Nous avons Likanisi par rapport à la gouvernance de Jantini Ngobila Mbaka au Azaki, au Azabongo jusque-là. Gouverneur, il y a ville province à Kinshasa. Bilan, est-ce que c'est un malam ou c'était négatif? On a eu bon, c'était dans un secteur ni nous ça les acquis malam. Et puis pendant le secteur OK. Kinshasa. OK. On a monnaie ça madame. OK. Merci beaucoup ma sœur à lobby pour naïe
bilan ezalaki positif. Bonjour maman. Comment on a ni maman? Merci. On va nous la caméra. Comment on a ni? Comment on a maman Mami na sa maîtresse. Ok, maman Mami a sa bonne maîtresse. N'école ni? Papa, maman Langai na sa na Dima sur avenue Dima vers Kassavou. Premier point, un gouverneur de la ville. Nous annonçons et le comment situation à transport. Ok. Sabiso passe. Oyo tarif exact. Chaque chauffeur, chaque receveur a un prix naïe. Oyo azotia 150 au pied, 150 francs et 1500. 200 yo pansi 200 francs et 2000 francs. Toujours souffrir. Payer gouverneur nan a télématé à arrêter biloko. Et de deux, banzela nyonso et comment nango salité. Mai ba prince bukana. Donc surtout na venyo ngana zolo ba ya dima. Ce que yé na minute toke na on a caméra. École na biso eza inondé. Mai etonda tokota kate. Oko swangata na makolo na lati sandal moko pona sens que yango nde na nyata mai ya potoko. Moyena zala vraiment propre que tant que maîtresse ezate. Ponzela ni na robe bisali papa na ngai. Ozolanda pona nga bilana ye eza vraiment négatif. Voilà, merci beaucoup maman maîtresse à lobby. Bilan eza négatif. Maman peut aligner loba, peut sabiso. C'est comment on a maman? Comment on a madame Thérèse. OK, madame Thérèse, vous appelez Molakisi. Naza Molakisi. Voilà, donc ça quand on a sujet na biso pour bilan ya Jantiningo bilan. Eza négatif to positif. Bilan ya monsieur gouverneur Jantiningo bilan eza négatif. Na sens que bango baza ba autorité o esengeli ba loba peuple landi. Soki ba lobby suivi ezalaka te. Bazolandela ta eloko te na sens que tozolongwa ba longue distance tozoya to souffrir à propos ya transport. Transport tellement difficile pour la biso. Balobela biso bakata tarif ya bibwa quartier 1 Zando ba yebi to kopesa combien 250 to futa 2500 na pokwa to futa ka 3000 francs pona koma kinkole bibwa tozo souffrir. Papa batale la biso likambo o to souffrir makasi. Merci beaucoup maman le bilan au revoir. Merci beaucoup maman. À le bilan il y a gouverneur eza négative mingi bazolo bela secteur il y a transport na il y a état mabe il y a banzela parce que maman abi azamo lakisi l'école o yazali voilà mai ezali mingi ezodinda voilà bonjour papa. Bonjour mon frère. Eza mission likanisi. Donc nous avons likanisi na yo par rapport il y a gestion il y a gouverneur il y a ville Jantiningo Bilambaka. Ndenge ya kambi Kinshasa. Eza malamu to akambi mabe. Mère non lobaki nazama pressé pour nous passer là pour la RDC pour ça pays na biso. Voilà. Ako accorder ce chance pour sur tali état c'est la papa ezaki to côté. Aza papa abotinga mais état c'est naé ça ne va pas. Hein maman elo na ko lobaka yango na pena ne bila lobati. On a comme tam talinga soin ya palais naé. Voilà. Donc on a même mamba soin ya palais to tambolate. Donc azam pas plus ça toute chance dans la lécani. Merci beaucoup. Nous avançons. Bonjour papa. Vous allez bien? Ok, comment on a nous? Nzaji. Pardon? Papa Nzaji. Ok papa. Tozo bongo bilan. Émission likanisi. Ezolo bela bongo bilan lelo. Motune zali bilan ya Jantiningo Bilambaka. A travailler malamu to a travailler mabe. A travailler bien. A travailler bien na nini? Dans Ouazalaki, courant est bien. Banda Kenda, courant est bien. Ok, merci beaucoup. Et Sili? Oui, et Sili. Voilà, merci beaucoup. Nous avançons. Nous venons de prendre l'avis de notre frère. Nous continuons, nous progressons. Bonjour papa. Bonjour papa. Oui. Toza émission likanisi. Donc toza kaka avis na yo par rapport motuna monsieur Zali par rapport à bilan émission likanisi. Bilan il y a gouverneur Jantiningo Bilambaka ezaki malamu positif ou négatif. Non, nasa journaliste papa non ça musala. Oza bien? Comment on a dit? Comme Étienne. Non, 2 minutes, c'est beaucoup. Papa, par rapport à la gérance et gouvernance, bilan.
ya Gentini Ngobila Mbaka ezalaki malamu a gouverner malamu to mabe na Kinshasa. Mpona nga bila ya Gentini Ngobila oyo azalaka ex gouverneur ya jusqu'à présent za gouverneur nano alongo élection na esalamité. OK, ça vient na yo. Bila eza quand même positif. OK. Eza makambo susu abanda ko sala makambo susu abanda ko sala bien. Nini asali bien. Neti Zandu. Voilà. Asali bien te atiki musala inachevé. OK. Ouais. Voilà, na Zandu bandi mais assisité. Merci beaucoup Ndeko, na zu avina. Na ozapen Ndeko ya avi Ndeko na ngai. Bonjour Ndeko. Bonjour. Comment nani? Moi croyance. Hein? Croyance. Croyance. OK, Ndeko croyera mingi. Ndeko na ngai croyance eza bongo émission likanisi. Toza bongo chaîne originale TV. Sujet na biso ya lelo to lobela bilan ya Gentini Ngobila Mbaka. A travailler malamu to a travailler mabe. Oyebi e Gentinite. Oyebi na. Azanan. Nani Gentini Ngobila. Gouverneur. OK, voilà. Gouverneur Gentini Ngobila Mbaka a travailler malamu to a travailler mabe. Bon, na bina na moni lo ma mate. OK. Na zo sa msa mo te na sa msa ma boko. Msa na zo sala. Za msa mo na ko pa place mo na zo na tina zo te na zo mbongo ebele mais na ko cha place mo biloko ete ka mate mbongo eza. OK. C'est là on a le bien mo msa mo zo sala te pona. OK. Mon frère Ndeko croyance pona ye alobi que ye pona ye avis na ye ezake msala esami mabe. Bonjour Ndeko. Bonjour. Comment nani? Chris. Ndeko Chris, voilà. Bilan pona yo ya Gentini Ngobila Mbaka o azabongo gouverneur jusqu'à présent. Gouverneur ya ville province ya Kinshasa. Bilan na ye eza positif donc asali msala malamu to asali msala mabe. Asali msala mabe. OK, na nini? Sozi nzela ya Kabamba. Banda bon marché. Si comment on Willery. Ils a bien ti. OK. Asali en pété. Donc son attangé ba route. Le belé o ya salité. Route belé, Gentini Ngobila sali l'autre. OK. OK. Bon pour ngana monique. Il en a oyo. Ils a zéro na misala. Pour sozi na de bonhomme oyo. Jusqu'à ti ko bima de la paix. Potopoto na potopoto so 16e on a oya salarié zaki eti. Pendant 16e ti kuna technique Gentini Ngobila nyonso to wa potopoto. OK. Batunde baboka mabanga ba député muke boki mabanga ngope izozina isu na mai. Asali lokoti. Ba route ezebeso na kontele awa olembanayo. Merci beaucoup mon frère Apesi Avinaye par rapport à gouvernance topé gérance ya Gentini Ngobila Mbaka awa na engomba mokonzi Kinshasa o ezali bongo capitale ya République démocratique du Congo. Toujours continuer. Bonjour Ndeko. Comment nani? Jo. OK, Ndeko Jo eza bongo émission likanisi. Ah tozali kolobela gouvernance topé gérance Gentini Ngobila Mbaka. Gouverneur ya ville province ya Kinshasa. Asali déjà 5 ans na 8 jours lelo. Musala sali eza malamu to eza mabe. Musala neti nini o ya sali. Misala o asali étant que gouverneur ya ko gérer Kinshasa. Bilan na eza positif to négatif. Bon pona ngeza négatif. Na nini? Bon apparemment neti kin bopeto nde baloba ke kin bopeto mais milangi yango na nzela. En plus neti kota biso batu to sana na ba moto boy. En tout cas donc todo se retrouver ti. Pour awa parfois to bula na ba avenir za moi là mais to préfère prince au prince ndé parfois ko beta mo course 5 6 au bénéficier mais tracasser les trop dans tout mon apena évolution malongeza na moté. OK. Merci beaucoup Ndeko. Azali bongo gouverneur ya alobi que pona ye bilan ezalaki négatif. Bonjour papa. Toza bongo émission likanisi. Likanisi tozolo bela bongo sujet na biso ezali pona koyeba bilan ya Gentini Ngobila Mbaka étant gouverneur ya Kinshasa ezaki malamu misala na eto mabe po asali déjà 5 ans et 8 jours. Makolo baboye asalaki vraiment kati. OK. Na nini positif na nini négatif na nini? Na moi mabisika to monaki banzela ezalaka te, banzela ikotaki. OK. Asalaki na ye. OK. Comme ils ont continuité à l'état, le reste c'est pas tout ça au Salabé. OK, donc pour nous, est-ce que au CPLA on a il sous balasima à gouverner le sous? Ça va.
eza selon choix na ye soki akosepela kozonga eza mabe te. Merci beaucoup papa. Merci, voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission Likanisi. Nous avons eu à avoir beaucoup de personnes qui ont participé à l'émission avec notre sujet qui était les bilans de notre gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka. Biso tolobe le côté. To influencer Moutouté, to pesi Moutou Malobate. Nous étions avec vous Nanzela, boyoki avi ya Moutou nyonso, ndenge ezalaki. Bato nyonso ba lobby. Oya lobby positif, oya lobby négatif. Alors pour ceux qui veulent participer à l'émission, vous qui n'avez pas eu cette occasion, le numéro est là affiché sur le bas de vos écrans. Écrivez-nous, appelez-nous. Tokotanga ba message pe tokoloba nini oyo eza bongo likanisi kasi soki yo pe oza na besoin ya droit de réponse oza na besoin ya kopesa pe likanisi no à partir ya quelque part komela biso bien benga biso na numéro eza wana toko traiter sujet oyo pe okoki ko proposer. Quant à moi je vous dis on se revoit prochainement avec un autre sujet. Merci beaucoup à l'équipe technique, merci beaucoup à Christian Mounté qui est mon réalisateur et à toute la chaîne Original TV. On se voit prochainement. Restez branchés.